Buyukite buguyoka kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo nezabino pardon Jima sala yolo raté ya on a bien yo Jima mukende umela bana kin ke bana jago zapé so kutanango KNB Telema KNB Telema qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Oumela. KNB ko zappé te sokuta nango check au Vandi. Mbote bandeko balandi, bienvenue na numéro à Sika ya magazine obolingaka mingi, magazine elobelaka. La réalité ya vie ya Kinshasa. Après que le Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution à 22-27 éponge qui mandat il y a MONUSCO na RD Congo peut recommander qui dialogue. Opposition la majorité base à la Canada de mon côté. La Kenya va réagir na micro à Sécurité des Nations Unies à travers résolution 2277 ils ont prolongé le mandat et MONUSCO encore pour une année et le bel likambo dialogue mais interprétation est belé na ngambouya opposition bango balingi prolongement ya mandat ya MONUSCO mais balingi dialogue te mais na ngambu ya majorité bango bazo boya prolongement ya mandat ya MONUSCO mais bango balingi dialogue yango lelo KNB tokiti sur terrain to solana bakinois to zo opinion na bango par rapport à sujet opposition vraiment bazan na raison ko boya dialogue parce que dialogue est constitutionnel. Est-ce que na 2006 tant que tokene ba élection tokene na dialogue? Est-ce que na 2011 tant que tokene na élection tokene na dialogue? Parce que en 2011, tu as une élection dans l'Est Bitumbe Zalaki, désordre des Zalaki. Tu as une élection. Pourquoi le gouvernement a attendu dans le moment où tu as une élection? Dans mon cas, MONUSCO parce que la sécurité nous a garanti totalement. Je crois que nous avons un dialogue. Mais quel dialogue? Dialogue est nindi. Il faut que nous et les politiciens bazo kanate parce que mutuna ngambo na ngambo baza na dialogue yo bango bazo ndenge bazo kanisa il faut ba ko harmoniser pour na dialogue ya salima bolandi ndenge population ba pesi ba point de vue na bango na micro akani beso to lobake pour la stabilité ya mboka pour na mboka eza na kinywa en tout cas to kosenga na ba politiciens nyonso botika ko interpréter résolution 2277 na bandenge na bino ce que bolingi bo appliquer on a mobimba pour na eza l'intérêt ya batu nyonso kin et l'équipe partout. Eloma maka mingi bayemba yango pe ti lelo evilamaka soki mutu aza na mbongo ebele komona na ndako na ye batu bayaka ntongo mizi pokwa mais soki akwei ata mutu moko akoya te. L'équipe partout le magazine na bino to kitaki un peu na terrain ko solana bakinois to remaraka na Kinshasa soki mutu aza na bozui okomona ndako na ye kozala envahi na batu voir même camarade to mona mutu moko aza na mbongo batu pembe na ye bazanga raté ba rolandaka ye po aza na mwa position ba période wana kasi soki lelo kanga mutu lelo azangi okomona entourage nyonso ekimie voir même ataza malade mutu akosombela ekisi akomona na te boyoka avis ya bakinois ndenge bakoloba na vie bon normalement makambo na mingi osala na Congo na biso les osala na bongo pona balibanda en tout cas biloko wana ezalaka te awa na Congo to dépendaka soko oza na mbongo nde bakoyeba yo nde koyeba la kioza mutu bato yo baza na bambongo il faut tozala na bolingo biso nyonso na biso babola na bango baza na mbongo bolingo eleki mbongo ezaka mingi na ba famille o bakoyisa bana bango bien te po bana so koyisi bango de na bolingo quelque soit ta moko akikozanga me bolingo wana na mu ezala kaka eloko na esa matu mingi na mboka na biso na Congo eloko esa bongo eza pasi omona muto bande ko sunga yo azosala o esengi ke pa sala azokabela yo bénéfice ke mbongo kolia ozo pa muto na ozolia mais lelo so muto na zangi provision zo kota sudu nda kute omona pe bomona isusu te yango mona eloko na isusu te bo mabiso ba congolais trop kozalenga te na muninga o asungi yo na vie wana ma nzamba opini yo muninga o asungi yo
na vie ata ye akufi yo tika na mokili récompense ngo te pa bana na ye sunga ta bana na ye bouti wana kolanda avis ya bakinois ndenge balobi biso na kani weto koyebisa vraiment na batuke ingratitude eza malamu te soki mutu asalisi yo faut kozalaka reconnaissant ata soki okosalisa ye te salisa ta famille na ye to baleki na ye bobosanaka bolamu te kin et l'équipe partout. Toremakaka confusion ezalaka mingi na entreprise privée PME ba famille bazalaka na tendance ya ko s'interférer au nom de musala oyo eza ndeko na biso. Kinshasa et l'équipe partout. Lelo magazine abino ekiti na avenue Éthiopie ya la pour na kosolola na bakinois ba biso par rapport ya comportement ya bateau bazalaka. Soki mobali na ye azali na entreprise privée na ye azali ko travailler mais bazala l'habitude entre moi ou bien mwana na ye bakendaka na entreprise wana kopesa ba ordre na ndenge na bango na absence ya mokolo entreprise wana boyoka bakinois ndenge bapesi ba point de vue na bango na micro ya KNB. Tant que l'école et l'entreprise azali, na place boyaka toujours na ko déranger ba travailleurs na ye, les préférences bo kende temps et pas ya entreprise wana te kaza ndeko na bino za membre ya famille boko sola dans la famille et que ça la bien pour na ko résoudre la situation na bino que koyaka de temps en temps na ko embrouiller ba travailleurs soit bato ba ko sala esika ya entreprise ya ndeko na bino en tout cas ils comme embêtement na ba travailleurs ba ko sala moi un travailleur wana a responsabilité wana exactement que ma chef ya entreprise wana azali yango wana mona kake ba travailler ba comme kolemba au mona amoni moete akena epo et comme déjà embêtement pour nan kuta kufi na eta za sur place beaucoup ko embêter ba travailleur bon ce qui azalité wana mona ke madame nan se sika nga mususu na ke no ko sala pour ce qui azate ba membre ya famille wana ba ko déranger biso en tout cas musala et que ça la susu malamu te bato ba sala makambo wana fo batika ezaleli wana puisque tant moko l'entreprise azali bon azapena ba travailleur na ye bon ba mususu ba koma bana na ye tango bakoya ekomi entreprise o eza ya mama na biso be ya papa na biso bambongo mwana na mwana oya pesanga boye na droit ya mama na ngai puisque bino boza na droit te ya kokanga bambongo ya mama na biso entreprise eza ya mama na biso biloko wana nyonso tu ezoboma musala eza musala ba oyo basalaka makambo wana batika po musala ndenge eza wana etambulaka na ordre soko oza na eloko na yo soit compagnie na yo bata misala bayali mutu alandelaka musala azali alors tant mwasi azoya koyaka kombrie comme azobebisa musala alors musala esengaka fo etambula na ndenge kolo eloko alobi musala etambula ke bana bayaka koderangeaka mwasi ayaka koderangeaka eloko wana eza malamu te bakinois baréagir bapesi ba point de vue na bango mais KNB elobi que ezali vraiment malamu te bino bato bozalaka na comportement wana te pe babitude wana soki bozali na entreprise privée na bino bokomisa yango lokola wenze laisser aller aux okende kopesa ba ordre na absence ya chef en tout cas ezara malamu te au moins soki yo mwasi ozali associé ya mobali wana là ezali problème te mais soki ezali que ozali associé te ozokende kaka parce que ebi ezali entreprise ya mobali na yo to pe ezali entreprise ya papa na bino okende opesa ba ordre obimisa bambongo na ndenge na yo en tout cas eza malamu te ozali kobebisa musala pe ozali kobebisa morale ya ba travailleurs oyo bazali kosalela papa na bino en tout cas eza malamu te il faut ko éviter comportement wana en tout cas botika yango eza vraiment kitoko te Kinshasa et l'équipe partout. Force One Service ezoteka ba voiture marque Toyota IST na $6,500 oyo eza déjà na matadi ceux qui vous intéressé zo ba détail élément oyo. Bato belé baye bakate pour garder mon thé maintenant en forme et éviter ça fait dire avant il faut qu'on travaille moins de 45 heures par semaine. Selon une étude américaine, kolekisaba journée milai na bureau eza na ba répercussion na motema. Na komatisaka ba risque ya maladie cardiaque. Étude moko ya université à Texas, États-Unis, est publiée en ligne na journal Occupational and Environmental Medicine et outil qu'on rappelait à l'ordre ba na boulot.
Après avoir examiné les dossiers médicaux, il y a plus de 1900 personnes de 18 ans et plus entre 1986 et 2014. Et Luka qui est là qui s'allie entre les heures de travail et les maladies cardiovasculaires. Ba constata que la journée Milaï na Moussala et provoquera des dégâts sur la santé cardiaque. Na moyenne, les participants à l'étude qui travaillent en plein temps qui effectuer 45 heures de travail par semaine. Et 43% parmi bango qui diagnostiqué la maladie cardiovasculaire ndeti, angine de poitrine ou une atteinte artère coronarienne, taux hypertension artérielle, un infarctus stoppé AVC. Le risque de la maladie coronarienne semble augmenter d'1% pour chaque heure supplémentaire de travail par semaine effectuée pendant au moins 10 ans. Mais à partir de 46 heures de travail par semaine, le risque de sous makasi est à 16% plus élevé à partir de 5 heures par semaine et de 33% plus élevé ceux qui osent travailler 60 heures par semaine. Ndenge Sadi Conway à l'Université des Sciences à Houston, principal auteur d'études à Lobby. Bisoka NB te conseille tu vas travailler normalement 40 heures par semaine à ordre il y a 8 heures du temps par jour. Pour na Kinshasa ba tebele ba comment ko souffrir d'un accident cardiovasculaire ou eza ko ranger population quinoise. Donc, to éviter ko travailler plus de 40 heures par semaine pour na ko épargner vie na biso na ba maladie cardiovasculaire. Kinshasa et l'équipe partout. Ata bino moko ekozanga ndenge nini rubrique oyo bolingaka mingi selfie kanga photo buka kingo peseka moke bon continuer toujours kotinda ba photo na bino na page Facebook Kinshasa na biso Ken de Dega na place ya petit déjeuner oyo eza repas le plus important pour la journée bato mingi surtout bato basaka na ba chantier bango mako préférer na bango kolia fufu na place ya komela te. C'est l'équipe partout quand une bête terrain kosolana bakinois mingi yo basala boko et le konine comment kotinda bango bakuya ka fufu na tango na place bazwa un petit déjeuner Sabino kolia eloko ya makasi na tongo ezamabe eloko ya mutu akolia na tongo eza eloko moko léger et ko permettre ye na journée azana malamu asala musala ye malamu akeli malamu. Mais ce qu'on comme on lit à foufou, il a une crise ya mboka. À mon avis que non facilité naie et singeli aller à l'oko amuke. Pour ce lieu no foufou, les moi normal au centime mais dité faut dité et senga ka dité lourd. Mboka des femmes parler dité au salon au camp. Tango banda obani na mapo défi. Mbongo score somba ba le ba makamtu ba secret uta wapi. C'est normal faut na tongo mtoko beti be kolona bino fufu et pour na libumu oza normal benzi active à 12 heures na tongo so mutalamuki obongi nanu na ko banana pa ko chauffer estomac na nini moiti molo mo ya moto oyo saki tango chauffer estomac na yo et par après au déjeuner au lien no fufu na yo. Ah mais non, comment on doit melatine na tongo et ko simba te o melatine na tongo te. D'abord, bon, comment passe? Si vous avez belé dans le nandako, vous avez belé dans le que tu en es au coca. Et au coca, vous salez foufou, si vous avez foufou avec foufou et beaucoup coca. Avec foufou et simba. Si vous allez ensemble, un mélange avec. Alors, si vous allez ensemble, vous avez un bon et belé. Un bon aux hommes en athée. Au tamé, au moi badi, au bimba, au lait foufou, dans le tongo, c'est fini. Beaucoup n'importe quelle qualité à foufou. Mais lipa bakokata yango kokata kata. Est-ce que lipa veut tokata na kalipa? Na koko to koma rasoki o meli oneto lieloko nyoso to etikalité et na tondi. To tonda un esprit. Bolandi bakina ndenge ba réel micro ya KNB. Biso na KNB to zo senga na bandeko oyo basala ka mingi musala ya maboko. Système d'hygiène bongaka nanu ko chauffer ngo na tasse te ou soit tasse ya café o ya fufu. Kin et l'équipe partout. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre les rubriques suivantes: édition,
pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Bakino mingi bazalaka la mauvaise habitude ceux qui batindeli convocation ya justice na ndako au moment la boyi ko se présenter mais tant que mandat d'amener koya o balingaka ngate o bakanga ngate. L'équipe partout lelo magazine abino kiti na commune ya Kasavubu pona ko solola na bakinois bayebisa biso lelo soki ovandi na ndako na yo baye ko tikela yo convocation réaction première na yo et kozala ndenge ni. Convocation c'est comme une invitation. Ce n'est pas dit qu'il arrête un mandat. Arrête un mandat, mais convocation c'est la bénédiction. On peut se défendre. Hôtel ça, ma ben tout ma lamu na yo par rapport li kamu oyela ki na ko soit na famille to na quartier. Ce qui va elinga convocation na rokende. Na rokende sika convocation ni wuti soki na commune so na parquet na rokende na yeba soki convocation eza ya nini. Ceux qui ont fait convocation à beaucoup kende, en tout cas, ils ont malamu. Puisque aux allons un problème, faut qu'on kende. Puisque tant que convocation ils ont pour na kokanga ote, mais ils ont un problème moro boye tant que ils ont la paix pour na bolam na yo moko. Mais malamu ko kende, ko yo kande, ils ont les kande malamu. La convocation en tout cas, na ozala pena bien te. Journée on a ozala bien te pour brisque ma convocation bangi sa to ba musuba mona ka so ba tindelo convocation soko keka kuna na bureau bakangi yo yango mona ba musuba kimaka na bango convocation eza lokola invitation soki ba convoquer ko kima te kende ye ba soki problème ni po soko sala ki problème be ba ko tindelo convocation te tango sub mandala meneka na ba soda ba ye bakangi yo mais lokola eza convocation donc eza lokola renseignement OK ba ko tuna oyo bango bazana ngo besoin et sili nango Bakinois bapesi ba point de vue na bango mais KNB lobi que soki lelo vandi na ndako na yo baye ko tikela yo convocation en tout cas c'est mieux okene nanu liboso ko répondre pona oyeba pourquoi ba bengio pourquoi ba convoquer yo et ko kozana on karaté parce que au commettre infraction moko boye to posale lo moko boye mabe et ko ki peut-être bazana besoin ba éclaircir lo moko boye il faut yo moko zala wana pona o loba topé o ebisa bango eloko nini leka ki c'est pas que ezara ke so ke kuna bakangi en tout cas et liboso il faut ko kenena ko répondre parce que ceux qui olobi ana kima ozomona te yo mo ozali ko pesa passe likola passe au moins le mo ozali ki nango simple ezali ki nango vraiment facile à régler mais yo kimi ba monyo déjà suspect pourquoi parce que au boy ko kende ko répondre na convocation ana du fait ya ko kende ko répondre na convocation et bi misara mutu responsable pe et ko ki ko alléger infraction yo sala ki mais ceux qui le lo yo kimi ba to na ba mona que non oza suspect donc il faut ba kanga yo Kinshasa et l'équipe partout. Bonjour bakisama toujours comme belé pour na kola na magazine na boningaka mingi yango topesi bino merci. Kanda mokolele commune na Suka te présentant on avenue Bandu na commune na Gombe. Soki olingola ta ba couture à solo mokolo Sizo Azali mama Mami Dorcas na maison Dorcas Confection na avenue et la numéro 21 na commune na Kasavubu. Baba weekend na banda kuna bino pe bobo sanate que kin il est qui partout.